sika tozali bayeba koluka koyeba lolenge kani bakoki kotambola mpona intégration to baza na besoin ya bainformation etali makambo ma mikanda maleta makambo kilikili Fondation Lisanga esungaka pe bato koyeba lolenge kani bakoki kofandela awa na ndenge totala esika touta ndenge tolobaka ntango nyonso na radio Lisanga komiyeba ezali pe koyeba esika yo uta yo zali ndani nde okoyeba esika ozali oyeba lolenge kani okoki kozalela po okoka kososola esika nini eza malamu mpona yo okende na bomoi bwa yo nde na yango mboka ya République démocratique du Congo yango ezali mpona biso mama kuna esika tobotami touti nde tozangaka te kotala mai kuna pe tosalaka pe longo na basusu makambo esengeli esalema mpona mboka ya République démocratique du Congo to bayebai kuna na mboka bakoka pe kozwa mwa esengo moke na bomoi ndenge bai nango atako mpasi oyo bakobamba bango na bomoi na lokoso ya kimoyibi ya bayebai na bokonzi kasi tosalaka ete makambo matambola pe na tina oyo ekombonisa polele na ndenge esengeli mpona population nde yango pe na mikolo nyonso oyo totelemeli likambo ya baelection na mboka République démocratique du Congo mpona kotalisa ndenge nini yango esengeleki pe elekela na lolenge oyo bafraude oyo nyonso esalemi oyo emonani solo moto oyo akowanga nango ya lisusu te soki ezalaki ye mokongo imulunda nde akomaki kotia mwa monoko makasi atombolaki mapeka tanga ye baresultat oyo akanisaki atu bato na poche na ye kasi amoni sikoyo nde mokili mabalukeli ye president na ye moko andimi alobi kozanga soni alobi ba irrégularité esalemi kasi eti crédibilité ya baresultat na doute te wana eza kokamwa komona ete ye abengi yango ba irrégularité oyo toko mituna soki pe bato yango bazaka pe na baconseiller ya malonga po eloko nini oyo ye abengi irrégularité parce que biso tomoni bafraude nde moto esalemi babulletin ya bavote na maboko ya bato na ye libanda ya babureau de vote na bao basi bakoshaki ye wana eza ba irrégularité te eza bafraude oyo eza komettre en doute baresultat oyo ezalaki publié na moto na ye Ngoi Mulunda oyo ndenge toyoki centre Carter oyo esalaka observation na baélection esilaki pe koloba epe toyoki Mosengo oyo yai numéro 1 Église catholique na mboka ya République démocratique du Congo asili pe kokotisa doute na résultat wana solo masolo yango nde tobetaka boye po to miyeba ndeni tokokende pe tozwi bamessage ya bato mingi oyo balandaka biso basengi esengeleki tolobela yango nde tobandi pe kolobela yango ebe boye likanisi ekei na Joel na biso na Amsterdam Zuid Longonia na yo nde tosengi esika nyonso bozwami bokolanda radio Lisanga kimia ezala tina ngonga ya 20h Boboto Oneko Esengo Lisanga quitte le Congo Kunda batare quitte le Congo Libérez le Congo Libérez le Congo Solo balandi radio Lisanga toali koba na radio Lisanga oyo elobi bandeko basusu balobi etumba yali ezala ya résistance ezala combat ndete na libération totale ya mboka ya République démocratique du Congo solo soki elobami boye eza po boyeba ete likambo na mabele pamba te likambo na occupation oyo nde ekosala ete te na mikolo tozali ya lelo oyo makambo matambola
na ndenge elongo banite na mboka République démocratique du Congo banda ba guerre oyo occupation yaki ko banda te ye komemela biso moto oyo aisi kona bokonzi ya kosalaka ba election ya koibaka ba voix nde kosalaka sikoyo makambo ezala ndenge eyali na mokolo mwa lelo boye. Tokoyesa bino makambo ndenge tokomonela ezali makambo mikete ezali makambo minene. Soki tolobi ete makambo ezali minene ezali pamba te kuna na mboka République démocratique du Congo tokomituna bino pe bokoki komituna totala soki eyanu tokozwa yango na kote nini kuna epai Pape Etienne Tshisekedi afandaka na limete tokoyebisa bino te na mokolo mwa lelo tozali eyebe na ba soda oyo bazali ebele na ndinga ya ndako na ye. Wana ezali likambo oyo ekokamwisa eloko nini bango bakei kosala kuna. Poto ekete basusu tamusu bakomona eyali nango tamusu ba simple policier tokoyesa bino ezali ndenge wana te. Poto ekete na basuka ya balabala na ye ezali na ba élément oyo ya garde républicaine oyo ezaka kala garde présidentielle balati bilamba ya ba policier. Eloko nini bazali kosala kuna parce que bango baza bato soki babimi bake mission eza présidence de la république ayebi esika nini bango bakei eloko nini bango bakei kosala nde wa ezali po bomona ete makambo makoleka kuna ezali makambo mikete. Bato nyonso oyo bako kota pe bako bima epai ya Tate Etienne Tshisekedi boyebete ezali kambo donc contrôle systématique yango nde moto eko salema pamba te ezali kambo oyo esengeli kotala yango pe na ndenge longo bani po na tango bako sala pe ko privé bato liberté na bango oyo ya ba mouvement ezali pe likambo esengeli lobama pe talela malamu yango ezali na limete boyebi esika Pape Etienne Tshisekedi afandaka penza ezali likambo ndenge toyoki ete kuna na résidence na ye ezali transformé na centre d'opération des militaires ya garde républicaine bango balati bilamba ya ba policier. Penza ezali likambo lobami na témoignage ya limete kuna na moto IDPS nde ye akofunda bazali kuna na balabala wana pona koluka ko zangisa liberté na bato na ba mouvement to meka koyoka pamba te oyo ezalaki lisolo esalemaki na Radio Okapi. Je peux affirmer aujourd'hui que M. Tshisekedi est en résidence surveillée. M. Tshisekedi habite sur la rue Pétunias. Aux extrémités de cette rue-là sont postés des éléments JR habillés en policiers. Et tous ceux qui entrent ou sortent sur M. Tshisekedi font l'objet d'un contrôle systématique. Les voitures sont fouillées, et les identités sont demandées aux gens, et si bien que personne ne peut plus accéder à la résidence de M. Tshisekedi. Et les combattants qui osent venir pour s'attrouper, ils reçoivent des balles réelles. Alors ceux qui tombent sous ces balles-là sont ramassés et amenés par ces éléments-là non autrement identifiés. Et alors nous hier, on quittait cette résidence aux environs de 20 heures et on subit ce que je viens de vous décrire, et donc ça devient très dangereux parce que c'est une limitation de la liberté pour la personne de M. Tshisekedi et pour tous ceux qui vont le voir pour l'une ou l'autre raison. Solo wanaboyoki
toyebisaki bino ete ezali penza makambo eza témoignage penza oyo ebimi na limete kuna bamoni yango elobami na mokolo mwa lelo oyo mardi 13 décembre tozali na nzela ya Radio Kapi na Valentin Mubake ye azali conseiller politique ya Pape Etienne Tshisekedi. Solo wana tokoyebisa bino boye tokosuka kaka na kolobela boye te kasi tokopanza sango oyo makasi po yebana deja mokili mobimba eloko oyo ekosalema kuna na mboka République démocratique du Congo. Boyebi soki bokanisi na bambulo mileki na bamboko ya zikuna ezali pe na ba opposant minene oyo basilaka kobanga bango na pouvoir basalaka bango pe baje ya kotika bango na résidence surveillée ndenge wana pona bakoka lisusu kozala na liberté te ya bamouvement na expression pona kokupe bango na relation na population po population azala lisusu na espoir na leader na ete. Kasi wana eza baje toyebi tomona nde toko déjouer yango po eza lisusu mikolo ya lelo te nde tokoki kondima komona bokonzi oyo ezali nango lisusu na ntina moko te oyo ezalaki mpe nango mpe ata liboso te etelema mpona esala makambo oyo ezali na motuya ata moke te. Nde tokolobela boye esika nyonso mwana République démocratique du Congo azali atelemela makambo oyo tokoyebisa bino banda babandi kolobela likambo ya fraude oyo banda Centre Carter aye susu kotia maloba na ye na nsima ya publication ya baresultat provisoire non crédible oyo ya mulunda ya seni epe bato baike bayesu koloba yango eza kaka nde vague mosusu oyo efungwami lisusu ya kolobela fraude oyo po elobamaki mpe liboso elobamaki mokolo oyo vote esalemaki mpe tozali meme na bapreuve avant wana deja mpe ya ndenge babandaki koprepare bafraude yango nde banda wana boyebi mikolo mibale oyo ndenge ekolobama na bamedia ya mikili oyo tozali bapopulation na bango baekolamuka ezalaki na biso mpe mwa likambo basusu bazalaki deja bayebi bamakambo yango to bandaki kosola na bango na bopepele mpo babandaki komona mpe koyeba kasi baoyo bakanisaki ete élection eza ndenge bamonelaka epa na bango ezalaki mwa mpasi mpona komonisa ete bato wana bakofraude bakotriche kasi tomonisaki bango bapreuve nde bakomaki komona polele ntango baye koyoka lisusu bamedia na bango moko eye kolobela makambo yango esali sikoyo efe ya ndenge nango mosusu yambo biso toya tokutana na bango toloba ete boyoki kuna na Congo te bango nde baye koloba na biso mikolo mibale oyo okutana na mwana mboka oyo ye nde abandi yo lisolo ata na mosala na Congo kuna mobulu ndenge nini baelektio elekaka boye ezalaka te président ngo mpe abelele abi aganye omona wapi. Donc ezali mpona kotalisa bino ete etumba oyo ezali etumba moke te ezali etumba monene oyo bato bakanisaki proclamation ndenge batangaka ndenge wana yango nde ekokaki kosilisa makambo kasi ezali yango te. Tokoloba na bino ezali na opposition kuna na mboka République démocratique du Congo batelemelaki likambo yango mpe balobaki ete bazali na confiance te na Cour suprême ya justice mpona kokende kotia appel na kotala likambo ndenge balobaka ya contentieux électoral soki bako traité makambo ya ndenge nini balobaki no bango bazali bato oyo
oyo ye Kabila atie yende a nommé ba magistrat wana baza na confiance na bango te ekobotela kwa malamu te nde ba rejetaki idée ya ko saisir Cour suprême. Kasi ndenge loi électorale ekoloba na tango élection esalemi na tango vote eleki na tango ba publier résultat provisoire eza na 2 jours oyo ekolanda totolo ba 48 heures oyo esengeli bakotisa appel soki appel eza ya kokota soki appel eleki Cour suprême akoki ko publier ba résultat définitif nde mokolo malobi na ngonga moko boye nde 48 heures yango ekokaki esukaki bongo te po liboso yango ekoka zali na Vital Kamerhe ye a silaki kokotisa appel na Cour suprême ya justice au nom ya opposition kotisi appel wana kasi alobaki ezali nango formalité po ya lobi ete bako loba nini bazuzi wana bako tanga kaka ya bango jugement en faveur ya Joseph Kabila po ye mutati bango wana tokotangela bino o ndenge ya lobaki alobi boye on a nommé les magistrats en violation de la Constitution puisqu'il fallait à l'époque que le Conseil supérieur de la magistrature se réunisse. Donc, wana, parce que réunion en Salema quitté, à continuer qui d'autres ont été nommés au début de la campagne et pendant la campagne électorale d'ailleurs. Et donc, on peut avoir de fortes présomptions sur ce que ces gens-là ont comme mission à la fin. Wana ndenge Vital Kamerhe alobi boyebi toyesa bino makambo na tango ba magistrat oyo ba banda économie bango boyebi yemoko Joseph Kabila ti bango et surtout ekamisaki komona ete na tango déjà processus électoral esi komi penza musika bazu ba magistrat sika bakoti na Cour suprême ya justice na kati kutu ya campagne électorale bakoti susu. Bon, monaki bino moko déjà appel au UDPS akotisaki ndenge ba traitaki yango na sonité ba lobaki eza recevable te. Batangi mikolo na ndenge na bango bato ba mitunaki tina weekend soki esengeleki batanga yango. Kasi boyebi makambo ndenge elekaka na ndenge moko ya complicité. Oh soki boyoki bato bazoloba ete likambo ya mboka République démocratique du Congo eza likambo ya complicité na niveau international. Ezali bongo pamba te ekamusi koyoka mikolo oyo tango Centre Carter aye lisusu ko ba passer zamba liboso te. Centre Carter asalobaki une observation basalaki le 28 novembre wana ba dénonçaki ba problème oyo nyonso ezalaki wana oyo bato bakoko traduire yango na bafraude bairrégularité ndenge bolingi oyo ke elakisaki déjà que crédibilité na baresultat wana soki epesi en faveur ya Joseph Kabila ekokai kozala te po bato basaki bafraude wana ezalaki bato na ye. Kasi toyokaki bato na ba mikili oyo tofandi basila koluka kaka bamema makambo en faveur ya Joseph Kabila esengeli toloba makambo ndenge ezali ezala wana tokoloba boye bato bapolitiko bazali kokamba bamboka oyo tofandi balingaki elekebe bongo batanga Kabila président na bango nde toyebisaki bino yango pe
po balobaki po na continuité nde tomituna continuité yango eza continuité nini continuité ya ba viol continuité ya kopiller ba richesse ya mboka République démocratique du Congo continuité ya koboma bato na Congo continuité ya buzoba po na continuité pe bokotika mutafanda 100 ans na pouvoir kasi ba pression etiam bisika na bisika pe attitude opposition asilaki kozwa mboka République démocratique du Congo po bango balobaki bato bakita na balabala te yango eza kokamwisa ndenge nini baluka droit au peuple aza nango ya kosala ba démonstration pacifique ba manifestation pacifique ba privé yango sous prétexte yake mobulu ekosalema wana eza likambo oyo eye kobakisama likolo wana kokamwisa komona ete bazali koluka nde volonté ya Joseph Kabila ekokisama na fraude oyo ya mulunda ndenge bayokanaki kasi ba pression eye kosala ete ye ko mimona sikoyo na problème pona tango opposition aboyaki kosala appel tiaki bango sikoyo na mwa nyamu po likambo ezali wana tokoyebisa bino eza baza koluka balégitime 5 ans oyo bakolinga eya lisusu pona Joseph Kabila yango bamonaki participation na baélection ya opposant esali pona bango bafraude bapesa ye feu vert a tricher a frauder bato bakeye ebele kokende kovote c'était pas parce que bakendeki po bakende kovote Kabila c'est parce que bakendeki po bakende kovote Tshisekedi baibi bavwa wana boyebi eza na makambo minene oyo ekolobama na rapport wana oyo ya centre Carter po tika totanga yango ndenge wana me eza makambo oyo esolobamaki mingi mpe na bakongole bango moko likambo oyo neti na Katanga kuna ba centre ezalaki mpo bato bakende kovote ndenge eye kosangisa bavwa bokomona ekopesaka to ya participation ya presque 100%, 99,95%. Kabila kozwaka na bato ya participation ya 100%, aza kozwa 99,98% ya bavwa. Esalemi na bisika mibale misato oyo ekamusi bato batali balobi maintenant eza crédible te. Pona na ndenge pe bato bazaki kuna ba témoignage ya ba témoin za kopesa concordance te na ba chiffre. Nde mingongo ye kotombama ezala Alain Juppé au ministre des Affaires étrangères na France aye kolobete par résultat oyo ya ba élection oyo élection présidentielle ba résultat provisoire eza crédibilité. Donc ba komi ko se basé sikoyo na ba critique nyonso wana. Esengeli pe koza na ekenge po et à la piège te ya koinciter opposition azwa espoir ya kokende kokotisa appel ndenge koti mais za malamu appel ekota parce que za droit oyo bato esengeli ba utiliser tina suka pona kotia comme sous à l'épreuve ndenge pe batia maki à l'épreuve pona élection pour toka pe kolobana biso bana libandeli to participer te parce que to yebi Kabila mtazo organiser yango na ba alliés na ye nationaux pe internationaux donc ba ko tricher ndenge ba mesana pour aleka mais to lobaki to tia bango à l'épreuve to ti bango à l'épreuve bomoni ba fraude et bimi na misho bato polele baibi bavwa oya Tshisekedi bapesi na Kabila bavwa ya Tshisekedi babungisi yango
ezomona te kasi heureusement bato bazali na bureau ya vote batangaki bazali na yango sikoyo toki mpe koloba bon tokokenda biso mpe na cour suprême te parce que eza nango déjà eloko na ye toko mpe toki koloba totia bango susu kaka l'épreuve mpona bamona sikoyo épreuve yango ya kotia bango Vital Kamerhe ke akotisi appel mais ye moko aza na ye mpe na confiance te kasi alobi boye bamagistrat ya cour suprême eza ntango sikoyo bokoki olakisa mpo bokota na histoire positivement to négativement bon wana mpe alobaki yango mpe mpona Kabila alobaki yango mpe mpona Ngoi Mulunda tolobaki yango mpe biso nyonso tu kasi yango nde eza likambo te likambo ezali nde soki bati makelelo nyonso ya kolakisa ete crédibilité eza te na résultat provisoire yango eza résultat provisoire bato soki bakoti appel na cour suprême ya justice soki etalami kuna eke balakisi ke boyebi na ntango ya Jean-Pierre Bemba toyebi mpe asalaki mpe appel na cour suprême ya justice soki bandimi na bango ke ba irrégularité ezalaki ndenge mpe na ntango wana me balobi ke ezalaki te na point oyo ekoki remettre en cause résultat ndenge ezali wana ki ata soki balobi corriger eko changer nango te position oyo ya ordre ya proclamation ndenge ezali mpona bakandidat na ntango wana sikoyo esili procédure eza consommé bato nyonso sikoyo babanda se référé nango Kabila balie na nationaux mpe internationaux bakoma kose référé nango sikoyo il faut kolakisa lisusu ke cour suprême wana ya justice aza na ye corrompu na ndenge toyebi nani mutu akolakisa eloko ndenge wana eza peuple ye moko le peuple akoki déjà komettre bango en garde dès maintenant akokomettre bango en garde dès maintenant parce que toyebi yango bien na ntango bato bazali kokamba soki baza lisusu kolakisa te na peuple ke bazali na makoki ya kokamba na peuple ye moko étant souverain primaire akoki ko telema a exiger eloko oyo ye alingi wana eza droit au peuple aza nango ya ba manifestation ba démonstration ezali lelo nde totangisa bino yango te boyebi yango na mikili nyonso bisika mosusu soki ezali kosalema mpona nini na mboka République démocratique du Congo te bazali koetufe yango jusque là na kobombaka basango yango epe kobomaka bato nde yango wana bato oyo bai na mboka mikili tofandi bazali koorganize ntango nyonso bademonstration ezali kosalema mingi mpe tokoyebisa bino baye ya mboka Pays-Bas tofandi boyokaki poso moleki mokolo ma mardi ntango tosalaki radio ya biso ndeko Alexis Kalunga l'écrivain asalaki intervention alobaki mokolo ma mercredi wana ezalaki na démonstration marche oyo ezalaki prévu na mboka Pays-Bas tokoyebisa bino mpe tosili mpe kozwa basango misusu ete na mboka Pays-Bas oyo tozali ezali mpe lisusu na mokolo malobi mercredi 14 décembre 2011 na 14h30 bakozelaka bato bakende liboso ya ministère des affaires étrangères na mboka Pays-Bas pona kosala démonstration solo wa tokoyebisa bino boye pona boyeba ezali likambo oyo etali biso nyonso oyo azali na susi ya mboka République démocratique du Congo oyoki sango yango oyo
kokutana ya bato ezali na gare ya Den Haag Central. Donc, la centrale station ya Den Haag à partir ya 14h30 pona kokende na ministère des Affaires étrangères. Solo wana ezali likambo toko yebisa bino boye pona boyeba yango ezali pona kokende kolakisa ete baya wape baebi vérité na makambo makoleka ya belection ezali Ngoi Mulunda nde akosi a triché a fraudé na Joseph Kabila nde peuple alingi yango te soki kuna bako telemela peuple na manduki bako boma pona akoka ko manifester mécontentement na yoyo makasi te kasi awa tokoki ko telema pona to kende ko lakisa yango nde toko senga na bino ba ndeko balandi radio lisanga pe bana banso ya nsomi mboka République démocratique du Congo tokoka ko sala ete lutte oyo toko sala ndenge tolobaka tango nyonso ezali multiforme nde sengeli ko yeba lolenge kani ko bundana na yango toko yebisa bino boye sengeli ko bimisa contestation na yo zanango na kati na yo ko manifester yango pona esala ete to kokape ko monisa na libanda oyo tozali nango na kati tokoyokaka na baradio tokolobaka tokosalaka baintervention na bainternet na Facebook basusu pe bakosalaka bitumbango na lolenge mosusu biso pe tosalaka ngo na bakasa na masolo na baibamboka ngwawa pona kotalisa bango makambo ndenge mazali pe balolenge mosusu yangoyo ya kokende ko telema kolakisa ete oyo peuple congolais amoni ezali lolenge boy nde yango wana tozalaki pe na penza na mokumba ya ko yebisa bino likambo oyo po zalaki po na biso pe na ntina monene po tokoka kolobela yango na ntango tali mingi mpe sika biso to fandeli. Est-ce que vous ne vous sentez pas responsable de ce qui arrive aujourd'hui au Bas-Congo? Mais pas du tout. Si la déclaration universelle des droits de l'homme n'existait pas, si le droit de marche et la liberté de penser de l'opinion n'existait pas, alors on pouvait raisonner de la façon dont vous raisonnez. Même la constitution de ce pays reconnaît la liberté de penser d'opinion, le droit de grève et de manifestation. Il fallait qu'on laisse les gens faire
journée morte aujourd'hui, s'il y avait des dérapages, alors à ce moment-là, on a dit, voilà, c'est votre droit de faire une journée morte, mais voilà, il y a des dérapages. Comme c'est fait que ce sont les gens au pouvoir qui sont responsables de ces dérapages. Il n'y avait pas de journée morte hier. Pourquoi ils sont allés attaquer? Demandez les gens à Mwanda, à Boma, partout, c'est l'armée qui attaque. Chaque fois que votre mouvement, le Bundu Dia Congo, organise une manifestation, ça aboutit toujours à des morts d'hommes. Mais alors, quand ça aboutit à des morts d'hommes, qui tue? Ce n'est pas déjà le Bundu, c'est le régime en place qui tire. Bon, un régime qui tire sur ses propres citoyens. Vous n'allez pas les condamner et vous allez tenter de condamner des civils sans armes. C'est vraiment le monde à l'envers. Hein? Non. Mon frère, quand la population se soulève et qui demande de combattre la corruption, qu'est-ce qu'on fait pour le reprocher? Solo ndeko balandi radio Lisanga tozali kokoba na radio Lisanga tina ngonga ya 20h na ndenge ya bo mesano. Toyebisa bino ete ezali na ndenge toyesaki bino na mingongo yo miyokami bisika na bisika kotalisa ete résultat provisoire ya élection présidentielle ezali crédible te. Elingi koloba ete ezali na bosolo te. Ndenge toti koloba ete eza na makambo kilikili oyo maya kosalamaka na mokili. Tolobaki na bino mpe lisusu ete ndako na Papa Etienne Tshisekedi toyoki ete ezali na bapulusi oyo bazali na nzinga te na basuka ya balabala na ye. Ngai moko na koloba na bino boye na fandi na limete kuna nayebi makambo wana. Tofandaki ezala na tango oyo bakibasa bazalaki kokitela bango tango bakosaka ba réunion na bango kuna na tango akala ya parti unique. Toyebi masolo wana na limete oyo opposition na Papa Etienne Tshisekedi boye tokoyebisa bino eyali tension monene na tango makambo makoleka boye oyo esengeli penza na bokasi nyonso ezala denoncer. Nde bana bamboka Pays-Bas ndenge toyesi bino mokomo alobi bakozala na denar na laye pona kosala démonstration contre kimoyibi ya bavoi oyo ekoleka na mboka ya République démocratique du Congo ya Joseph Kabila nango imulunda na ye. Nde lobby 14h30 rendez-vous epesami na gare centrale ya denar. Nde a partir ya kuna kotambola elongo te na ministère des Affaires étrangères kuna na denar. Yango wana lobami boye ezali pona biso banso nde sango oyo epesami. Ezali etumba na biso banso nde tokobundela nde pe tozwaki mokumbo oyo pona tokomisa sango na baye bakolanda biso na tango oyo na radio Lisanga. Solo toko koba na radio Lisanga tena ngonga ya 20h potokaba na bino mai makoleka ndenge pe tolobaki na bino ete eza na mingongo mingi ekotelema ezala pe MONUSCO ye pe aye koloba aza préoccupé na ba irrégularité oyo centre Carter a pimisi. Solo tolobaki na bino yango eza kaka
ba yebaki ba monaki kasi soni koyoka centre carter akobi na koloba ndenge makamazali nde eti bango boye bakomi kolobaka pamba te ngoi mulunda ko tiaka monoko ya lobi jugement neza partiel pe to lobi moto na Kabila ya a lobi erreur wana eza te ke pone remettre en cause nini résultat kasi sur quelle base ya zoloba ndenge wana erreur yango ya yebi yango ndenge ezali ako yebisa biso bozindo nango ndenge nini ayebi ke koko remettre en cause résultat te puisque ya okokosala enquête wana te ayebi kasi ndenge nini waye eza bujoba oyo ekomonana na sommet ya l'État na mboka République démocratique du Congo. Mawa mingi solo mawa solo balandi radio lisanga tokoyesa bino na mboka République démocratique du Congo ata bayeba mboko oyo bakoluka kobebisa mpona baintere na bango kasi ya mboka na bango mpe eza sumala mote crise économique oyo eza kotungisa bango makasi pe ba gouvernement na bango eza stable te boyokaki bino moko kuna na mboka France tango balobaki soki na mikosite na lejipe yango lisusu kaka ete ba pays Europe de l'Ouest ba mibongisa tango euro na bango ekopanza na ba emeute kosalama na mboka na bango solo eza makambo minene oyo ekoleka awa bango moko bazali koteka bamboka na bango na Belgique kuna eza na bato ya bamboka na bango oyo bako sepela te na ndenge bakomona ete bazali kokende kozwaka ba mesure oyo ekosala ete penza souveraineté ya bamboka na bango mpona bango mo badeside na makambo na bango ekozala lisusu te nde bomona esika oyo bato mosusu bapesaka confiance kokanisa ete soki bapesi confiance na bango bakanisi ete bayeba mboka oyo nde bakotia bolamu oyo peuple alingi na mboka na ye na mboka ya République démocratique du Congo eza bongo te eza yo moko nde okotala eloko nini eza malamu mpona ndenge moko mpe awa soki bomoni bazalaka boye badroit oyo baza nango babundela yango uta na likolo ekbeya na CT epe eza na moto moko te oyo azalaka na bokonzi na ntango wana ata pe na mikolo tozali lelo ya kosepela peuple akitaka po asenga arevendike badroit na ye oyo bango bazali kopesa ye te normalement boye na misalo bazali kosala tomonaka mpe awa bakendeke toujours koluka ntango mosusu mpe bapolisiere mpe basalaka provocation na bato bakosala démonstration po baluka kobebisa démonstration na bango yango wana esengeli toyeba ete etumba na liberté eza etumba monene wana ezalaki oyo ya bino esuki tenge lobi na 14h30 na gare centrale ya Denar démonstration kotambola tina ministère affaires étrangères ya Denar na Pays-Bas contre fraude à l'élection na Congo. Ciao ciao. Mama Susana Matekos, Mama Mujinga, Mama Asili Mayindo, yoka Mama Congo aza kolela bana na ye. Mama
Yesu ozawapie Zambe ozawapie Amen. Commandant Ilokoka Motona Yambo. Floribert Chebea, Arma Tongolo. Hippolyte Telemato, Kendena Tepi, Obomelinga Ibana, Nantela Yatingi Tingio. Aimé Kabila, Général Mounza Mabe. Kanambe Telemato, Kendena Tepi, Obomelinga Ibana, Nantela Ya Résistance. Ebele Abasoda ex-phase. Baboui bango lokola basoso. Hippolyte Telemato kendena tepi obomelinga ibana nantela ya tingi tingi yo. 8 millions de morts na kati ya Kivu mawa. Bino bakola boya kanambe boke baka liboso ya kokima botala ngambo la ngambo. Kasi amako wana bae bakanzela bakopakata baluka nzela bakopakata. Bino bakola boya kanambe boke baka soya kokima botala ngambo na ngambo. Jean Redouin, la Liège. Bino bakola boya kanambe boke baka liboso ya kokima botala ngambo na ngambo. Oh mama, oh mama, oh mama, oh mama, oh mama. Bleu, 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 bleu. Ezali Wumba ya résistance. Ya ba patriote, ba combattant résistant, ya diaspora. Na kati ya Liège, la direction artistique, ya Eric Kikano. Ilopoka Motona Yambo. Yoka mo pepe ya sika ya résistance. La lipopoe.